Ni mokonzi na biso Mwimba Texas, ça fait un mois depuis le 30 août. Oh, ya Koufi, le 30 août. Oui, le 30. Aujourd'hui c'est 32 donc, jours. Donc le loyo tozali 32 jours. Pour ça na biso toye ko sa mobulu te. Toye kaka pote tokutana na mokonzi ya mboka. Soki olobi ke tokende na palais de la nation. Ezape bureau na ye. Yo na botema na yo ya boboto. Okoki kosengela biso ba bis ememi biso ekotika biso kuna po l'essentiel totika memo. Memo wana ezala kuna ezala awe ekokomela mokonzi. Bosuka biso na sens wana po toye na biso na mobulu te. Ezali kaka ba inquiétude tala kaka toza kolala na matoko libanda depuis le 30 toza ba africain ba musu pe bakoki kobela maladie awo. Donc yonde sunga biso comprendre yango. Je crois que mokonzi azonga ki lobi na butu. Ouais. Azako pema. Hein? Mokonzi azako pema. Oh, biso toza. Papa, eza question tozo poser yo. Tozo poser to lobi boye. Tozela dans combien de temps? On veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Ah, soki toye awa, oyo ezali échantillon. Bandundu bazali ebele. Toye po boyebi obanda na date ya le 30 août. Tokufisaki moko ya bato minene na kati ya mboka oyo. À la personne de Alphonse Makiese alias Mwimba Texas. Oyo azaki ko kamba bandundu ya République démocratique du Congo. Bomwana na ye a sacrifié yango pa na biso. A tracé ba chemin pe liweye kozwaye na katikati. Eza likambo ya mawa tosali sikoyo un mois yango oyo tozolala na matoko dans la belle étoile. Alors
yango wana toyaki epai ya mama mokonzi po tozalaki déjà epai ya ministre na biso basalaki déjà mama Esambo asalaki badémarche ekoki na ye na ministre ya sport. Alors toye sikoyo mpona kosenga na mokonzi apaiser de tout son poids pour te booster dossier au plus vite possible, de manière à ce que situation ezala décanté tokunda papa na biso Mwimba Texas. L'opinion tant nationale qu'internationale se souviendra que ça fait presque un mois, depuis le 30 août, que nous avons perdu l'illustre disparu à la personne d'Alphonse Mwimba Texas, Alphonse Makiese Mwimba Texas, qui nous a quittés. Alors, nous sommes dans les deuils pendant, ça fait maintenant un mois. Nous avons entrepris toutes les démarches qu'il fallait auprès du ministre Esambo, des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Les cadeaux que le président Félix Antoine Tshilombo nous a donnés en accédant au pouvoir. Alors, nous sommes là, nous sommes venus pour demander la grâce. Ce n'est pas une marche, ce n'est pas une pression. Je suis venu demander, nous sommes venus demander auprès du ministre, de son Excellence, le Premier ministre, qu'il puisse accélérer les dossiers de manière à ce qu'on puisse enterrer le Mwimba. Papa na biso na koyanola yo boy na maloba oyo pesi ngai toye pona likambo ya président na biso oyo azwaki bandundu na valeur ye moko pe azalaki ndundu banda akufaki depuis le 30 août tina mokona lelo tozolala na libanda famille bazolala na bitoko balobaki ke gouvernement azwi makambo na maboko mais tozali komona ezali kokende ko avancer te moto azokundama te ezopesa biso pasi ebongi bakunda ye po ete bato mpe bamona moye ya kosala bamakambo mpe bamisala baza na yango. Mwimba apesi valeur na mboka oyo ezali ya kolobela te mingi bayebi Mwimba abundi bitumba na mboka oyo batikala kokwesa mutu na ye te apesa valeur na katikati na mboka oyo mais toza kokamwa ndenge baza kozwa likambo na ye soki bazali kolinga bakawisa ye na morgue soki mpe bazolinga bapesa biso ye na bomoi tozoyeba te esengeli nde bakunda ye akenda kopema asali mosala na ye atiki biso na basouvenir ebele mwa ya kotanga moko ezali te posa na biso ezali ete gouvernement na biso bakundela biso Mwimba Texas. Papa journaliste, merci beaucoup pour la question. En tout cas, toye, mais toye, c'est vraiment parce que je crois qu'on a sans savoir que depuis le 30 août dernier, auto perdra qui mo konzina biso Mwimba Texas, o motunyo ça yebe aza ya représenté te a utayo kotika biso. Alors tozo comprendre te tisiko yo corps na yezo traîner na mort alors que au lendemain à Liwana yeto kutana kina madame le ministre est en charge des personnes vivant avec handicap à rassurer que l'État a en charge. Alors, mais si tu as comme parce que les autres la libanda tisiko famille veuve va toujours dans ces cas tisiko vraiment ils ont ça parce qu'il y a un toyé liboso chef du gouvernement parce que tous les ministres parce que Texas tous les bango azana ba mérite ba biloko belo ya sana na kati ya RDC et salut que ba reconnaître ba mérite na yewana. Autrefois, le président Joseph Kabila a décoré chevalier des ordres nationaux et partant toujours, il y a une reconnaissance. Lelo Oyo, Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui s'est dit à Outé sa ordre par maman Irène, a zoyé parmi les conseillers. Et l'une de considération, on a quand même monaki musala autre exemple. Mais là, que comme ça que Tisikoyo corps na yezo traîner na morgue pour na nini ezo pesa biso pasi ya on a toyé et tozo senga implication directe pe ya chef de l'état parce que ye moko azwa likambo yo parce que Texas a tikala ko porter toujours au étendard ya mboka oyo place nyoso bana ko kende a sali musala malamu et puis RDC zalaki bien côté na place nyoso ya bana ko kende ya on a toyé vraiment ko senga to kunda président na biso ba bimisa quelque chose oyo to kunda na ninga azwa ba obsèque digne de son nom. Voilà. Bonjour. Présentez-vous rapidement et dites-nous. Merci beaucoup pour la question. En tout cas, nous sommes indignés parce que vous êtes sans savoir que jusque-là, depuis le 30 août dernier, notre président
Mwimba Texas venait de nous quitter. Alors ça fait au moins un mois, jusque-là, ça ne marche pas. Au lendemain de son décès, nous avons pris langue avec Madame le ministre en charge de personnes vivant avec handicap. Elle nous a rassuré que l'État va prendre en charge. Mais jusque-là, il n'y a rien qui bouge et nous sommes vraiment indignés. C'est par là que nous sommes venus auprès du Premier ministre, lui qui est le chef du gouvernement, qui peut donner l'ordre pour qu'on puisse enterrer vraiment notre président. Donc, tel que nous sommes là, nous passons la nuit à la belle étoile. La veuve est toujours là, par terre. Alors vraiment, ça ne va pas. Nous demandons aussi l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il puisse vraiment voir vraiment ces dossiers. Parce que, en tout cas, ça ne marche. En tout cas, ça... Est-ce que mon écrit mobimba composé des albinos? Je pense au Akoufi, champion, Aza Moutuya Mukete. La communauté de personnes handicapées, champion, Texas, Azala Kokamba, Nganga Munene. Alors, comment on a des konanga à Lali, ça fait pratiquement un mois, on ne bouge pas, bien que tu sois là, Madame, son Excellence Maman Irène, Azali ministre Nabiso, tu sois là, ensemble, na ministre sport, mais comment on a l'Ikambouya? Texas, c'est comme si, et le Romogote Salemi, c'est comme si, alors que champion, président, il y a toute une organisation. Je pense que tu n'as pas commis pour nous la plaidoyer et pas le premier ministre, parce que il y a des chef de gouvernement, à Mokano ya Okunda, Texas, pour bisopeto longa revanda na mabele totelema. Voilà tina toye koto. Oyo bazako kende na kombo ya Mwimba Texas pour na ko escroquer bambongo. La personne attitrée, et dans la famille, et dans la fondation Bazaka 2. Il y a Glody Mwimba et moi, Célestin Bessembe Benkanga, qui engageons la fondation pour la Makambo et la démarche à obsèque. Pas quelqu'un d'autre qui s'est présenté. Voilà ce que nous voulons. Oui. Bon, nous voulons avertir l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en dehors de Mwimba Glody, et de moi, M. Célestin Bessembe Benkanga, le conseiller principal, que personne d'autre ne vienne pour racketter l'argent, hein, s'engager pour les démarches des obsèques de Mwimba, Texas. Il n'y a que nous deux qui sommes attitrés. Voilà. Quel est le message que vous répondez?
résidence privée tozeli napesi mbela na bakonzi bakoyebisa ndani na kosala état de commandant en place soit pour former délégation à 2-3 personnes mpona kokende koréclame poso boza nango parce que boye net l'instruction ezali très formelle eza strictement défendu. Je crois que tous les responsables, tous les responsables. Olobi to na matanga biso bafu. Oui. Omoni mokonzi na biso mwimba Texas ça fait un mois depuis le 30 août. Oh ya kufi le 30 août. Oui, le 30. Aujourd'hui c'est 32 donc, jours. Donc le lo yo tosali 32 jours. Posa na biso toye ko sa mobulu te. Toye kaka pote tokutana na mokonzi ya mboka. Soki olobi ke tokende na palais de la nation eza pe bureau na ye yo na motema na yo ya boboto okoki kosengela biso babis ememi biso ekotika biso kuna po l'essentiel totika memo wana ezala kuna ezala awa ekokomela mokonzi bosuka biso na sens wana po toye na biso na mobulu te ezali kaka bainquiétude tala kaka toza kolala na matoko libanda depuis le 30 tous africains ba muso pe ba ko bela maladie awo donc yonde sunga biso comprendre yango je crois que mokonzi azonga ki lobi na butu ouais azako pema mokonzi azako pema oh biso tozwa te papa eza question tozopose tolobi boye tozela dans combien de temps oyo tokoki kozwa suite moko favorable po toke parce que mokonzi na biso asali oyo 32e jour na morgue papa atoki ata biso asala mingi mpo na mboka oyo même na bakonzi même na moto nyonso aza reconnaissant ayebi soki to délégation ya bato tokende tofi délégation tokende le fils que tosuka ata na commune toleka na biso na bapapier na biso ya mibale délégation monte ya 5 personnes ndenge nokotika memo groupe nyonso etikali on peut parler là-bas eza pa mokonzi ya mboka awa nalobi bien na libandeli na ngai awa ezali résidence privée bureau eza na palais de la nation ou soit oke kotika na palais du peuple awa ezali strictement défendu ndeko na ngai ezali défendu oyo ye moko apesaki mitindo même na bato ya biso oyo ya bilamba ya makasi jamais bato bakokomata epa na ye je crois que tozalaki na baaveugle awa tozalaki na baaveugle deremawa vraiment bamataki te aboye bamataki biso solution atake yo mokonzi ok parce que yo nde mokonzi Keba. Okay,